Bote pe boye voilà mon journal ya peuple pour na peuple info lingala na miko za kebeli so poste téléviseur na bino pour na kolanda journal na bino to font la masolo na Assemblée nationale pour na kotali sabino que porte-parole ya Assemblée nationale professeur Jacques Njoli ayambaki na audience ya président ya forum francophone Didier Kabeya oyo ayambaki pour na kopesa ye diplôme d'honneur francophone pour na implication ya bureau ya ensemble national na organisation ya premier forum ya francophonie na Kinshasa héritier mapindemi badeta. Porte-parole ya chambre basse ya parlement professeur Jacques Njoli et Sengekeli ayambaki na audience co-président ya forum francophone Didier Kabeya Shikika oyo ayaki kopesa rapporteur ya Assemblée nationale diplôme d'honneur francophone pour na implication ya bureau ya Assemblée nationale n'organisation ya premier forum francophone oyo esalimaki na Kinshasa. Pour na rapporteur Jacques Njoli alobi remise ya diplôme oyo ezali moko ya ba résolution oyo ezwamaki na deuxième forum francophone esalimaki na Brazzaville capitale ya République ya Congo. Parmi les recommandations ezalaki formulées na tenue ya deuxième forum ya francophonie na Brazzaville ezalaki lisusu remise ya diplôme de mérite na ba institution nyonso oyo ba contribuaki financièrement na premier forum na cadre wanande boye Didier Kabeya alobi aye kopesa pour kopesa diplôme epai ya rapporteur ya Assemblée nationale motif ya satisfaction pour na rapporteur ya Assemblée nationale oyo alobi azali marqué na acte ya reconnaissance structure internationale oyo bakorganize na mois ya juin ezali koya na Canada troisième forum ekozala accès na ba sorte nyonso ba violence physique effective psychologique sexuelle traditionnelle pe socio-économique oyo basi bazali kosibir pe bafi na partie orientale ya République démocratique du Congo ezali manière ya kotombola combat oyo chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali komema na échiquier international bosimba ke co-président ya troisième forum francophone oyo ekosalema na Canada apesi deux invitations d'honneur na rapporteur ya Assemblée nationale. Totikali kaka na chambre basse ya parlement pour na signaler bino que caucus ya ba député ya Équateur ba mamaki epai ya rapporteur ya Assemblée nationale professeur Jacques Njoli suite ya naufrage ya baleinière Jados ya Butu ya lundi 7 avril 2025. Selon les dernières informations, plus de 100 personnes mobimba bakufi na suite ya naufrage ya baleinière oyo ebengami Jados ezalaki na Butu ya lundi 7 kino mardi 8 avril 2025 na fleuve Congo accident oyo esalemi na niveau ya Mobenzeno kuna na koleka na marché Maïta na province ya Équateur. Tango bazalaki alerté ba députés nationaux basangani na kati ya caucus na bango ya ba élu ya Équateur bakambamaki na présidente ya caucus oyo Joséphine Pacifique Lokumu basolola kibongo mercredi 9 avril 2025 elongo na rapporteur ya Assemblée nationale professeur Jacques Njoli et Sengekeli ezalaki question pour na ba élu oyo ba yebisa na rapporteur ya chambre basse ya parlement likambo etali catastrophe oyo na ndenge Assemblée nationale ayeba na kotinda mission parlementaire pour na koyeba eloko nini esalemi rapporteur ya Assemblée nationale professeur Jacques Njoli et Sengekeli ayokaki bango na ndenge ya malamu pe a promettre a soumettre question na bango epai ya ba autorité oyo basengeli kosala quelque chose bosimba ke bayambami ya Jacques Njoli bango babimaki na esengo na masolo oyo basololaki. Na dernier jour, il y a 14e édition, il y a AIM Congress, RDC a marqué qui ba esprit na présentation naie pour na ko attirer ba investisseurs dirigés et pas il y a premier ministre délégation il y a RDC et Salinia qui n'a ba intervenant il y a premier plan. Bon ba détail longona Nathalie Kaina. Na mokolo ya suka ya 14e édition ya AIM Congress République démocratique du Congo ba marqué qui esprit ya présentation ya haut de gamme oyo ezalaki destiné pour attirer des investisseurs internationaux. Ezalaki organisé na Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI na Mokuse Sud Event stratégie oyo esangisi ba investisseurs ya ba nationalité ebele bayaki ko découvrir ba opportunité oyo ezali bongo kopesama
Bosimbake délégation ya République démocratique du Congo yango ekambamaki na premier ministre Judith Suminwa Tuluka bango ba alignaki intervenant ya premier plan ba ministre ba responsable ba agence publique pe ba dirigeant ba entreprise publique pe ba structure spécialisée mosusu ya mboka na discours d'ouverture na chef ya gouvernement a insistaki mingi na ba potentiel économique oyo RDC azali na yango na position na géostratégique na katikati ya Afrique. RDC azali ko représenter porte moko ya entrée na marché ya plus de 250 millions d'habitants. Alors mboka na biso ezali riche na ba ressources naturelles pe lelo yango ezali acteur moko ya makasi na ba enjeu ya développement durable pe ya transition énergétique. Cellule technique ya coordination ya planification minière bango ba détaillé ba avantage nyonso ya code minier na RDC batalisi ke mabele PC ya mabele ya RDC ezala ba minerais ebele rare yango ezali kopesa ba opportunité na ba investissement oyo ezali adapté na ba capacité financière nyonso na ngambu mususu ANSER Agence nationale d'électricité rurale bango batiaki projet na bango ya énergie renouvelable mingi penza énergie solaire boyi balobela ki pe partenariat public privé pona kopelisa lotiliki na ba zone oyo ezali reculé. Anapi a rappela ki ba incitation fiscale pe douanière oyo ezali kopesa na ba investisseur boyi unité ya conseil en partenariat public privé bango ba présenta ki ba mécanisme sécurisé pona ko faciliter ba contrat. La clôture ya participation ya RDC premier ministre a lancé qui appelle moko ya makasi na ba investisseur alobi ko investir na RDC ezali tango oyo mboka na biso azali kotalisa cadre moko sécurisé pe ba réforme moko ya makasi pe ba opportunité inégalée na Afrique boy na 250 millions ba consommateurs potentiels et ba ressources stratégiques. RDC azali partenaire moko ya malonga pour une croissance mutuellement bénéfique ndenge premier ministre atalisaki. Déclaration oyo ezalaki salué na ba participants nyonso ba renforcer image ya RDC dynamique pe ya kofungwa na ba affaire sortie remarqué pour na RDC oyo atiki Abu Dhabi na ba promesse d'investissement pe image moko renforcée na scène économique mondiale. Dimanche aussi avril, célébration et combat, il y a prophète Simon Kimbangu Kunana, Kamba Jérusalem, honorable Maotweni, élu, il y a Selembaou, Yepe a participé qui na fête Yango, Bolantabadete et Longona Christian Kengebini. Dimanche 6 avril 2025, Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, la province ya Congo central, ndenge ba mesana kobenga yango, et vibraki na rythme ya commémoration ya lutte ya Mfumu Kimbangu Mvulusi, et paiwapi et tuluku ya bato ba utaki bisika na bisika, ba fidèle pe ba personnalité politique ya ndenge na ndenge, ba yaki ko célébrer résistance spirituelle pe anti-coloniale ya papa Simon Kimbangu. Parmi ba visiteurs Tomona Kipe, honorable Maotwene, les responsables Ndenge ba mesana kobenga ye, Eli ya komini ya Selembao, Yepe a marka ki présence na ye, Nankamba, Nouvelle-Jérusalem. Ngai pona nga zambala liboso okoma awa ezali mukolo malamu pona biso to yaki lelo ko participer na 104e anniversaire ya église kimangiste où ils en même temps mukolo oyo patriarche papa na biso Simon Kimbangu abandaki lit na ye ya éveil na batu mwindo baye ba utilité na bango pona biso ezali mukolo moko malamu. Nasima ya mayangani Eli ya komini ya Selembao honorable Maotwene du les responsables asengaki na ba congolais ba lite ndenge papa Simon Kimbangu asalaka liboso ba kolon na biso melelo ekomi Rwanda elongo na ba supplétif na ye ya M23 pe AFC bangonde bazali kosala na mabele ya Congo. Et par rapport aux ezokomela biso na mboka tozoyebisa congolais nyonso sika azali et à l'embate FARDC bo kitisa mando kité bozala ini bozala ferme pour nous défendre écolo tozolo baboye ata été ni moko ya mboka na biso Congo et kozala céder na bapayate parce que likama mabele eza sacré mabele eza sacré Jambe oyo apesa biso Congo na mubimba nango ako permettre te na lesungi na biso nyonso
pena lisungi na yenzambe eteni moka mabele kene na ngama bapaya les patries ou jamais tokolonga. Bosimba pe boyebake milulu oyo ezwaki pe présence ya gouverneur ya province ya Congo central Grâce Bilolo, ya sénatrice Nefertiti Ngudianza, rapporteur ya Sénat pe honorable Papi Mantezolo, président ya assemblée provinciale ya Congo central honorable Levi Mbuta, président ya assemblée provinciale ya Kinshasa pe son excellence Didier Boudimbo, représentant ya premier ministre Judith Suminwa Tuluka. Na masolo ya sécurité, bosoni kosimba que commandant ya groupe police ya circulation routière kin centre colonel Ngangolo Odon organisaki parade ya 3e détachement ya pêcheur Kitambo. Bolanda ba détail elongo na Nadine Sona. Numéro 1 ya police ya circulation routière kin centre colonel Ngangolo Makuto Odon azoko basekoko na parade na ye pona ko moraliser ba élément ya pêcheur oyo ye azabongo kokamba na sima ya 2e détachement kuna na Zigida nde mokolo ya jeudi 10 avril ezalaki ngala ya 3e détachement kuna na Kitambo epai wapi l'infatigable colonel Ngangolo Makuto Odon azalaki liboso ya ba élément ya pêcheur Kitambo pona kolobela bango ndenge nini mosala esengeli esalema kuna abetaki sete kolobake image ya pêcheur ezali kobeba pona mwa ba incivique mosusu oyo baza kosala mosala malamu te zokande pêcheur ezali esika oyo moko na moko esengeli atosa pe bato mosusu batosa mibeko na nzela na bango tracasserie ezala te kosenga ba chauffeur mbongo te kokanga bango pe na loyenge te pêcheur azali moto oyo esengeli azala na personnalité azala propre pe batika kingembo esika na yo ya mosala batela yango okoki kokende esika mosusu te en dehors ya Carrefour oyo batindi yo soki esalemi ezali kotalisake ezali bongo abandon de poste oyo ekomema etumbu commandant Ngangolo alobelaki pe collaboration oyo esengeli ezala na bandeko ya garde républicaine soki ba affecté bango na nzela pona kokengela chef de l'état na nyonso wana colonel Odon atalisaki ke présence ya ba garde républicaine elobi te ke ba agent ya pêcheur esengeli ba abandonner mosala esengeli nde ba collaborer asukaki wana te alobaki pe likambo ya dignité ba agent nyonso ya pêcheur bazali bato ya l'état donc ba futa makana misolo ya ba contribution esengeli pe ba pesa valeur na misala oyo bazali kosala surtout pour na 3e détachement ezali esika oyo mikondi ebele ba fréquentaka donc esengeli discipline erenye makasi mbela ya colonel Ngangolo eyokanaki epa ba élément na ye pe bango nyonso ba promettre botosi ekozala po mosala etambola kitoko bosimba pe boyeba ke suite ya parade oyo ekozala bongo mokolo ya vendredi 11 avril na kan Lufungola na commune ya Lingwala boyeba ke na ebandeli ya parade na bango ba observaki 1 minute de silence pona élément ya pêcheur Kabe ya Nsenda Fiston oyo akufaki mikolo eleki secteur oyo nde lelo baye Commissaire supérieur adjoint Major Pichou, il y a la police, il y a Rompre Force à Salaki, mardi 9 avril, présentation. Il y a 9 Koulouna, Oyo Bazali, Konyoko, la population, Oyo Bafanti, na commune, Yakasavubu, Nadina Sona, Badetaï. Commissaire supérieur adjoint Pichou Milando Lukeba, Azo Sala Mosala Kitoko, Elongona ba élément na ye, Awa Tozali na Souciat na Bango, na Rond-Point Force publique, Kuna
kuna na commune ya Kasavubu epai wapi apresentaki bilenge 9 mobimba oyo bazali bakuluna bango ba operaki na butu ya dimanche 6 avril tina tongo ya lundi 7 avril na direction Gambela basalaki mobange na pagai na libota ya elenge mosusu akufaki oyo bamesana kobenga ye artiste baprofitaki lokola bayoka na kate na inkisio la bango babukaki babebisaki pe bayibaki bazokisaki pe moto oyo bozali komona ye bapasoli ye machette na moto tango commissaire supérieur adjoint Pichu Milando atiaki bango maboko a remarqué que moko kati na bango asala prison 12 fois mosusu 3 fois akende kutukanya makasese me bakamwe ndenge a se retrouva libanda pe mosusu 2 fois boyo kanenge ye moko major Pichu Milando a expliqué oyo moni oyo ndeka na mesana koloba eza échantillon bano baza ebele il y a même des mineurs au baza na kati ya ekiri oyo baza une centaine donc moni eza ka échantillon bon moni ba dégâts causés ba dégâts matériels bo moni kuna na shaba bo moni na lokori bango yi oyo tozolala te pona bana oyo na tambolaka partout parce que bozunga pied levé na ngana la sabona ba sapato na ngane ko makaba potopoto na kotaka partout sauf rien na koyi koloba mais quand vous peut être vous avez témoignage ya population pour ba si réellement l'air commandant pour ba tio ba désigner awa est-ce que à kotaka ou pas na koyi koloba mais bino nem pour la mieux placé à aucune cause ça ba investigation koyeba est-ce que commandant la biso alala ka ou pas bana ya Kasavubu esengeli babika na kimia commissaire supérieur adjoint Pichu Milando na ba elema na ye balobi opération 0 kuluna ezali ya kosakana te awa munana kimisa ba détenir na kasho. Merci Augustin Tagisabo a beta ki masolo pona kotalisa biso lenge nini bamvula et ko beta na mois d'avril pe na mois de mai. Et la Metelsat a déjà lancé son bulletin de prévisions saisonnières dont nous avons déjà, comme vous voyez ici, nous avons la prévision saisonnière qui est du mois de mars, avril et mai. Nous avons aussi la prévision régionale des mois d'avril, mai et juin et qui va nous donner un peu de précision sur les comportements des climats ici en RDC et aussi dans la région. Nous avons à Kinshasa, la saison s'annonce excédentaire, donc Kinshasa et Congo central sera dans une période excédentaire de précipitations, soit des pluies. Nous avons aussi l'Équateur. Au nord, nous avons les bas Ouélé et les hauts Ouélé, ainsi que l'Ituri, les nord Kivu et les sud Kivu, qui seront dans les excédentaires. Nous avons dans la région, comme nous montre la prévision de Serbac, nous avons la saison sera normale à partir de la zone où s'embrase Brazzaville et les Gabon, ainsi qu'une partie de la RDC, de la partie ouest. Donc cette partie-là aura aussi des pluies et caractérise ça comme une pluie normale. Mais les températures, en ce qui concerne les températures, nous constatons que les températures seront normales. C'est-à-dire les températures vont nager entre 31, 32 ou voire même 33 degrés pour la saison. Parce que c'est la saison de pluie, la température, il fait tellement chaud. Et il fait chaud pourquoi? Parce que l'atmosphère a besoin de l'énergie. Et cette énergie-là, c'est pour la formation des nuages qui peuvent donner des précipitations, des nuages convectifs dont nous parlons, des nuages convectifs. Ce sont des nuages qui s'étalent en grand développement, qui donnent le coup de tonnerre et qui peuvent donner des précipitations. C'est pourquoi il fait chaud pendant la saison de pluie. Au gouvernement, nous demandons de prendre des dispositions pour le public qui se trouve à côté des eaux, en fait de pouvoir sauver leurs vies et les biens qui peuvent être vulnérables. Honorable Neron Mbungu, ati ba forage ya ofele pona bana kiseso bato kamai bolanda ba détail.
Bamvula oyo enokaki weekend eleki na ville ya Kinshasa e provokaki ba inondation e soki kaka wana te pasi ya ndenge na ndenge ekomelaki population kati na yango kozanga mai pamba te ba installation ya régie des eaux e bebaki bosimbake parmi bato ya mitema malamu na ville ya Kinshasa pe na RDC e sengeli kotangaka honorable Nerombungu Fumwabanga Moyo ye kutu bolamu eleka balobelaka yango lisusu te awa tozali esika azali tonga complexe scolaire Mama Pemba ya Sika na avenue Mwanga na quartier de la Paix na commune ya Kisenso atiki ba forage na ye ya ofele na disposition ya population ya Banga Moyo ya katoka ya ofele sala 20 tours ditu pourvu kaka bozala na mai na ndako na bino bana nyonso ya commune ya Kisenso bazali koleka kuna pona kotoka ba mai na bango kotondisa batuka ba bidon batono na bandako na bango balobi honorable Nerombungu Fumwabanga Moyo yeka kande mobikisi na bango partout ma ebimate ba ma ekangami na ba forage nyonso ekangami ebimate mais pa ndara facilité biso na mai totoka mai ofele na mutoto ezali ape na mwanga mai ezali donc kuna peso na bikanga na se ezali donc tolingi makata bokate kiembe asunga biso ka population ngeka ba merci belé papa Neron mai zaki eza vraiment passe na kasi donc soki yete ya mais biso to sani ba merci belé kana oya sali biso zamba pambola eza eve ya honorable Neron tala biso oui eve honorable Neron mai eza ya ofele tala biso mai eza ya ofele et bandi depuis jour mai kangamaki samedi tozo mai ofele ya opesa ta sans fronté pour eza te mais ba che groupe to kaka mai donc ça vraiment la kimia koleka ba commune belé ezali kaka na avenue Mwanga te na quartier de la Paix honorable Nerombungu ba forage ezali lisusu na quartier Mutoto kuna na commune ya Matete bisika oyo nyonso population azali ko s'approvisionner kaka ya ofele mai ezali bomoi moto azali ko pekisa bato mai azali kadi ya mpemba honorable Nerombungu esi ya comprena population nyonso ya Kisenso na sima na ye botala ba geste oyo ezali ya kobetela maboko. Kaka na masole honorable Nerombungu bosengeli ko simba que azala qui peut présent na paroisse protestante CAC Bongolo na occasion ya sortie officielle ya dynamique ya culte et paroisse francophone ya CAC dimanche 6 avril Bolanda. Dimanche 6 avril 2025 na paroisse protestante CAC Bongolo oyo ezwami na commune ya Kalamu ezalaki bongo installation officielle ya bureau ya coordination oyo ezali bongo kokamba dynamique de culte et paroisse francophone ya CAC nyonso elekaki vraiment kitoko bureau ya coordination oyo ezali kokambama epai ya mosali na Nzambe Ilo Malongi nyonso elekaki kitoko na présence ya Perel Marcel Bundabunda pe président ya balaïque Claude Mbumba yepe azalaki wana mateya eteyamaki epai ya révérend Etienne Kande Bendo oyo azali représentant provincial ya CAC tomonaki présence ya bato ya ndenge na ndenge entre autres. Tout le monde qui peut présence ya bato ya ndenge na ndenge entre autres évangéliste itinérant honorable Nerombungu oyo azalaki accompagné na ba collaborateur na ye ya ndenge na ndenge. Ba honorable député basali na Nzambe pe bato misusu bazalaki wana bosimbake oyo ezali bongo dynamique de culte et paroisse francophone ezali branche oyo ezali créé pour na ko implanter pe ko créer ba église ya ndenge na ndenge pour na ko implanter pe ko créer ba paroisse na CAC ezali branche église pour na implantation pe création ba paroisse ezali bongo ba nani bazalaki installé pour na bureau ya coordination ezali bato ya Kinshasa Boma Mwanda pe Matadi sur place awa tango culte esilaki bapozaki première pierre pour na kotonga bâtiment administratif ya paroisse protestante CAC ya Bongolo kuna na commune ya Kalamu cérémonie ezalaki bongo dirigé epai ya Yemoko Perel Marcel Bundabunda nyonso elekaki vraiment kitoko na micro ya Info Lingala journal ya peuple boyoka président ya balaïque Claude Mbumba ndenge a expliqué. Aujourd'hui c'est un grand jour. Un jour béni, un jour inoubliable pour la communauté évangélique de l'Alliance du Congo. Jour où nous venons installer pour la première fois des comités communautaires de la dynamique
des cultes et paroisses francophones. Nyonso eleki kitoko installation officielle ya bureau ya coordination oyo pona kokamba dynamique de culte et paroisse francophone ya CIAC eleki vraiment kitoko installation na bango ezali kotalisa désormais bakoti na mosala pona kosala mosala nzambe. Protivap ezali poto kitoko pona bana mikolo pe komela yango. Ah merci, Yabouinde, bana nyoso baza kuringa. À la prochaine. Vous allez quoi demain? Protivap est tonne la protéine et énergie. Ah papa, merci pour les protéines et pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Bote na kodona Bino. Mama kansa bomba bonga. Pona bana na yo bakumarukura bana oyo. Faut laisser kabango poto Protivap. Et ça va pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah ba sisi kulia ya bango Protivap. Ba bandi ba dansi na bango ya ba bébé pro. Tala. Ba yango. Tata kitoko ntoto makachi. Tukana mbimbi. Oyo tukana mbimbi. Makusa Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Pona kolata ba sapato ya kitoko place ezali se moko na 7e rue Lumete et pa ya Papa Griffe. Papa sinangai e utako apio. Baye nyonso balinga kolata ba sapato kitoko saper d'état mwana mboka Basile Semopa alias Papa Griffe Cocobar de la Sab asali esika pona ba congolais nyonso bayeba na kozwa mokoto ya kitoko sandal lipapa ba ceinture pe biloko ya ndenge na ndenge nyonso ezali kosalema epai ya mwana mboka saper d'état Papa Griffe boye na présidence de la SAP epai wapi ba mokoto bozali komona ezali kosalema euti na Italie euti bisika mosusu te kaka awa mwana mboka saper d'état Papa Griffe yende azali kosala yango kasi komitungisa na ye ezali boni gouvernement bazali kotala ye kaka boye alors que bakoki kotie maboko pona oyo azali kosala ekende tango nyonso liboso na koloba lisusu nini bandeko nanga bino moko bomoni bino moko bolinga yango mutu nyonso akokota na 7e rue place commerciale awawa tout au long ya ba fabricant au traditionnel areketaka yango Papa Griffe mawa ngo Papa Griffe mawa vraiment musala kitoko boye alors ça on les gamundele et puis les autres diraient mais pourquoi pas te gouvernement balingo soutenir yete na ebita bande onanga botu na peut-être bango na ebakate na salanine na zanga pe politicien te artiste kaka mais les autres sala mawato donc ezaka pona ko informer le sous maman na biso Judith yozali maman excellence premier ministre voilà oyo na pouvoir oyo kutanga na zara Papa Griffe ndenge pe son excellence monsieur le président de la République Fachi Beton yepa ya kutanga déjà na zara Papa Griffe artiste coordonné mais na yebaraté pourquoi nazanga soutien pourquoi bo soutenir ngati nga mutu vraiment na combattre ba chinois na combattre ba expatriés na combattre ba turcs pour que Congolais là te loka bien à faux prix et puis durable aux en manifestation aux en fête moko songolo au libala yaka en tout cas jour on est à jour na au lia batutu na fête et le moko durable les à la chaussure les à la sandale les à la ceinture les à la sac les à cordonnerie na maroquinerie atta chaussure les bolite le ko la ilk oye na dimina le ko le moro na dimina le ko le moro ateza le ko le moro na comme ça le ko la ilk na comme ça mais pour la ninité na prendre jeunesse montante va se prendre en charge na transmettre bango la coordonnerie boninga na kufana ke na domaine nanga adresse ezali se moko na 7e rue Limete aux na petit boulevard Limete résidentiel et paiwapi ba sapato ya kitoko ezali kosalema bana mboka bo pesa confiance et pa yande konabino sa père d'état Papa Griffe pona kosomba biloko oyo ye azali koteka yangonde e kotombola mboka na biso pambate batu ya mayele pe batu ya créativité bazali.
Tozali na communiqué nécrologique bolandale. Famille Luyeye bazali na mawa ya koyebisa na bandeko baninga pe bayebani na bango nyonso liwa ya papa noko pendeko na bango na kombo ya Luyeye Lumwemba Bertin oyo akufaki mokolo ya lundi 31 mars 2025 na ngonga ya 7h juste. Programme ya matanga ezali boye. Samedi 12 avril 2025, veille montuaire na salle polyvalente Maison Blanche Oyo Ezwami na avenue Mompoulo numéro 1 na commune Yangaba. Référence arrêt Mompoulo. Pe mokolo ya dimanche 13 avril 2025 na ngonga ya 9h juste, levé du corps na morgue ya Ngodo Maria po na bokundami na cimetière ya Mingati. Pe na ngonga ya 15h30 bozongi na salle Maison Blanche po na bain de consolation. Tika été communiqué oyo ekomela batu nyonso bayebaki Luyeye Lumwemba Bertin. Bozalaki ebele liboso ba poste téléviseur na bino pona kolanda journal ya peuple pona peuple soki bosepe na ngombo pesa bongo merci. Na Igor Tingo zaki bongo na sima ya caméra édition esimba maki pa Nadine Asona na montage Christian Kengebeni pe Fabrice Lundombi journal ya peuple pona peuple zaka supervisé par les moko héritier Mapindemi Botika Malam. Au revoir.